eza nini po toza koyoka ezali liloba nzambe mpe nzambe. Voilà. Atelemi alobi apesi malamu. Voilà ngai nayebi Afrique. Nayokaka Afrique. Me mbala na ngai ya kokita place molimo avandi. Pamba te botala RDC Congo na première nango, me botala spiritualité ya tata Kimbangu po ezali na nkambo. They have never been to the rural areas. I just came from the rural areas of Mozambique, Malawi, and Congo with Papa Simon. We have to go to the ground. We have to see the conditions of humanity. We have to find modeling, not just one-by-one events and programs, not only just policies. The world is lacking leadership. Leadership goes on the ground, under the ground, and above the ground, and goes with the people and will understand what is it. So que na date wana eza date moko très historique 19. Or, biso pe clôture na biso ya makambo tosala kuna eza kaka 19 décembre et pesi siko équilibre pamba te tozo bandane anezo bandana code de déverrouillage. Onyo so baba baba na biso tango yikuki. Biso sikoyo domi pesa. Tama kamonisa boni kwa mipengo isa. Keke nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota. Basi makambo mingi ya bapepo na biso bato mwingi kasi ntango eboya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele. Elaka ebelemi yo mondimi ya tata Simon Kimbangu telema ngwi balanzi menga makimbangu television mbote mingi bipai biso bozwami bokozwaka libako ya kolanda biso oliboso ya beitando na bino na nzela ya singa oyo menga makimbangu television moko ya bamedia en ligne oyo koyaka na ntina mosusu te na ntina ya kopanza sango solo bongo na likambo ya tata mokonzi ya bule tika tekime ya tata nzambe kolo spectacle mo mosonto ekomela bino bisika nyonso oyo bokozwaka libaku ya koyamba biso ya mokolo malelo na tina ya 3e partie ya lumière n'est-ce pas ya visite ya bapaya tata molimo sonto oyo tomonaki na ba image ndenge tozoko kosese koyebisa bino tomonaki na ba image utamboka nkamba ti kozonga na bango nde yango eza komema biso na ba volume ebele pamba te sima ya likambo ya nzambe ya kitoko emonani mambi pe ya malamu eikokoma pe ikoleka nde yango na elongo na bino tokotalisa na ngambo ya très cher invité na biso oyo akopesaka malgré ton na ye ya kokoso temps moko ya baka ndenga na kolingaka kolobaka penza mingi na lingala na biso Dr Jospin Lowanga wazali bongo ambassadeur itinérant akorépondaka présent toujours na invitation ya menga makimbangu. Dr Kiambote Mama Kiambote balandi Kiambote na biso baso jeune biso na mokili tike tekini ya tata nzambe mpo na kati ya lopango na oyo ezali otozwami oyo tozali na miroir de l'église Kinshasa otombeli bino bolandi malamu vraiment nzoi ya kozwaka makasi solo na ndako na ye donc ata ko piquer ya kozonga nde bomoni tina na biso awa pamba te tokoloba likambo ya tata tozwami na kati ya centre d'accueil Kimbangiste ndenge ka docteur ati kotalisa yango ezali solo bongo miroir de l'église. Docteur sans plus tarder to kotalisa na ba internaute volume 1 ya masolo na biso ya compte rendu retour na biso ndenge nini lekelaki tout d'abord pe bozongi na biso na deuxième volume auto développer ki susu makasi sika boy to kolobela nde to komema pole na ba retomber ya boyeyi ya bapaya tata molimo santu mokili ezali kozela nini yango ememi bali kotala te et nini ekolandana après. Nous signalons que tozali en direct sans plus tarder pambate ya lelo tokokende mingi te mais tokopesa essentiel na temps mokuse pambate makambo ezali ebele vraiment tolandi to se faufiler na kati ya temps na bino ya matata. Actualité ezali dominée sur le plan international na conférence où ezali sommet bongo monene ekoleka na Dubaï na ngongo tokoloba boye o esileki pe koleka sur le changement climatique où ezali basé au invité d'honneur ezalaki docteur Farzam et longo na bino docteur Lowanga o bozwami na biso awa mais malheureusement vous n'avez pas été présent. Bozali na biso na Kinshasa bokotalisa na biso d'abord objectif to pe bit ya conférence internationale wana o ezali ko réunir ba Nations Unies ezoko donc et banda déjà ko se dérouler du 30 novembre au
au 12 décembre nde na 12 décembre bino bozalaki sélectionné pamba te bayebaki mobembo ya Dr Farzam ndenga azalaki na mboka Congo na nkamba elo selemi ya sika mboka 20 ans zambe ko respecte tamoli mo centre sika boye but ya conférence internationale ango o ezali ko se baser sur le changement climatique ya li penza nini na kati ya mozindo na yango climat ezali bonzambe climat yango esala mboka ezala na stabilité mokili climat toza wana COP 28 sur la Bruxelles ezali l'un des grands sommets internationaux oyo eponamaki tour à Dubaï dans les Émirats Arabes Unis la ville à Dubaï l'un de villes où ezali très moderne et là qui s'y peut aussi climat pas maté tongami na désert les yango wana biso tomoni mama la biso mama ex bazali bande a représenter qui tata mokonzi ekolo kasi batata bekonzi ekolo mingi bazali présent ben na climat eza na makambo ebele ba développer na kati parce que o etalami climat eza kosimba aussi ba secteur ya développement voilà pa matin na climat soki climat la bino eza mabe olo na mabe ozanga biloko kolia ba insecte ba kolia milona ba moto ekotumba milona tumba bato tumba banyama et tout ça donc moto moi de tovandi atmosphère ya bien autozoka parce que tout ça li reboisement toloni banzete to bongisi environnement malamu donc longola ba déchets on a sala ki to mo na mvila kisasa to sala ngo na na voler mususu otala lonenge nini ba inoni sizo sala ba or ba conso ba poubelle tout ça nzoka na climat eza na kati ba biloko wana bazwaka yango basala ka recyclage ebimisaka mandi bebele ba bazuite ba tout ça yango biloko to solola ki parmi ba développement au ça na RDC ezala que peuple aussi a gagné omoni alors na kati ya sommet wana oyo biso tozalaki représenté na banvoye na biso toza na crack rappelons que centre de recherche d'Akimbango eza corporation moko ya monene oyo lelo ezali partenaire ya gouvernement pe ya l'Union africaine na bambi mosusu ya libanda kasi docteur Farzam Kamalabadi c'est un grand pionnier oyo azali na à faire côté à changer alors déjà olekanaye na Malawi pe ko travailler déjà mamusi monani olekane na Zimbabwe kasi koya na Congo ezalaki entrée moko vraiment stratégique pambate asengaki akomona tata nimelié kasi na ba valeur o amoni na bolingo mebeko misala pe travail o kita na Congo amoni makambo amoni biloko toujours koloba tango azongi la grande surprise na ba intervention oyo basengaki na ye ba vidéo ezebele kasi moi oyo okotela bandeko batala comment la foi vient de ce qu'on attend voilà kondima eyaka na oyo toza koyoka o toza koyoka eza nini o toza koyoka ezali liloba nzambe pe nzambe voilà elemi alobi apesi malamu voilà ngai nayebi Afrique nayokaka Afrique me mbala na ngai ya kokita place molimo avandi pamba te botala RDC Congo na grandeur nango e botala spiritualité ya tata Kimbangu oyo ezali na nkamba ndenge nini biso oyo toza bango nde baza banobe bango nde baza bato bayebi bango biso tokende na oyo toza nango comme expérience monsolo tout ya biso logistique capacité tokende kopesa yango place tata ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu fianga avani na nkamba devant ba président nyonso ya monde devant ba président ya Afrique devant ba société devant ba yike bato pamba te balakaki babi koloba na kosala ya makambo be mibale voilà mais na kata somi wana balobeli masanga ya alcool te balobeli mabina soni te balobeli kombo ya tata Kimbangu babi kombo eleki nguya oyo ko transformer mokili ko sala ka Afrique ezala émerger na nini na sommet oyo ezolobela nini climat qui dit climat qui bon nzambe lelo réchauffement climatique bota ba dégâts ça na mokili la stabilité climatique yango na pelo kozobenga la biso ba guerre na ba est na l'ouest na nord sud et consort donc et pesi biso foi et pesi biso bondimo na ebani na tata docteur Farzam malamu mais koyoka siko akomi kolobela nzambe na ngai koleka ngai elati tata epesi mazuwa te epesi ngai sengo pamba te balobaki ke bakokanga biso na bilamba tolakisa tata molimo santo voilà na mibolingo na bizale na biso nde koteya
mais ceux qui na sala qui est fort malgré ba défaut na la qui ça te ezaleli ya mwa malamu et sali ke bato oyo batata mibimba oyo bakolo na biso oyo bazako akobota ngai fatwa ba yeba likambo ba sosola yango et ça fierté ya bato mbangiste ya mokili mobimba kasi eza ngambo pamba te esengeli biso siko totambola na matambi mibale toyeba lolenga kotia lokolo pamba te mokili eza koya après sommet tozalaki na bango na conférence na Zoom pe na keto ke na moti vers 5h du matin oui makambo na yoki mambo baza ko bongisa pona Congo atendo katie kala esimba te donc mona mandoki mo otie kala baninga no bandoki bakango ba becho lukutu babite yo ko kale biso te po mabendera na baleki na biso ba papa non qui consent ba papa de na ba ke mukolo moko boye na yekola ki na ningaki parce que na omoni batu ba c'est le lokuta pezaka bien na kende na lokuta pour 3 secondes moto na mona ekuna na koka ete na mona ke vérité na vanda ngani na vanda parce que lokuta te umeli si on soit sonde vérité kotana vérité tanga kasi ngona tata kimbango te le révélateur des choses cachées nyoso ezali bolili ye angengela yango to tikela tata kimbango espace OK olobela ye te ata tata kimbango ye moko aromi s'imposer mutu moko te na monde aza na monopole aza na leçon opesa tata kimbango mukomona obana émission na bino ke ngaso ki mutu aya bandi kolobela tata kimbango po amona kasa ki elobela ngelo parce que tata diangi na kutima te ya biso ba bamvola balobaki tout na 5 mois bakanga nyonso vraiment mais mutu soki asa l'intérêt général donc on est ba papa Kamala badi ba osala ba papa Gani ba papa Patrick ba papa Jaja consort ba maman na de tout ça nde ekopesa ngasi ko mpifo ya kosutuka ko azosala boye na pina landi na malamu nde mokolo moko na yoki ke papa Ndombasi na papa Kisombe consort bazosala concurrence mais ya malamu na de saka sima olobi na rolakisa yo 2 millions na lolenge wana nde tokotonga lingomba na biso pe tokoteka pomba tata kimbango na bolingo mibeko pe misala voilà na ndengo tuninga na sommet pour moi ezali débit ya malamu pamba te lokwa tobandeli à zéro po sengeli tomona biloko abo pamba tomoni bato wana ntango bakokende bakomema sango wana na bamboka na bango voilà. Merci beaucoup papa Jospin docteur toko pe maman moke toko senga na régie na sima ya caméra papa Solo Lumbu elongo na le grand directeur technique de Menga Makimbango qui assure ceux qui t'ont ba image à malamu to boka la bande kwa na ba fleur pambate baza au fourré au moulin pour na kopesa kolakisa mosala tata Kimbango na ba kalito boko zo yango pe kopesa matondi mingi na comité de recherche ya Luzizila les zéros dans l'ombre obali ko bunda nuit et jour pour na Menga Makimbango to telema to loba to ganga pe to yoka na tous les 4 coins du monde au travers le réseau social nos médias en ligne. Balancez-nous cet élément. Oh, il y a conférence internationale sur le changement climatique et pas Iwapi, docteur Farza Makabalabadi, aliko tatola, aliko aliko leta nzambe, nzambe bako leta, aliko leta tata simoni kimbango kiangani, pom aliara nembongo te, mbongo sala misala. Donc oh bandero baliko sala yangwana donc ngani au total soki mosala tata ko oh toko tata sengi biso to sala soki toko sanga na ndenge sengeli c'est parti, on va suivre ça et on va se retrouver juste après. Of will and not having a club and talking and it's like prestige rather than really service to the world of humanity. You have to become the humble servants of the masses of humanity. Thank you. Very quickly, His Excellency, there's one thing you want to see out. Merci beaucoup de retour sur ce plateau Nakatia centre d'accueil Kimbangi senda ko tata na ngai ndako ya mama na ngai esengo il faut zala kaka makasi docteur Loanga tomoni na sommet kuna docteur Farzam ozala ki parmi ba invités d'honneur mais kasi nini esali ete okende te tozo ko se retrouver na yo or que biso ezala esengo soki toko mona mwana tata pa telemi kuna elongo tangu docteur Farzam makoloba yo pe kuna ko tindika c'est-à-dire mambe ko sala milaka ndenge bobongisa kina tata ki mbango ndenge moko ko ben ka eta onyo so boussole et puis actualité na biso na ngongo eza dominer na ni pamba te mokile zo zela kaka lilobe yoka nini ko landa sima ya ba invité nini ba retomber et ali bongo nini bien
Voilà lolendo mutetali saranzela. OK. Biso to bembo kaka pona lokumu kaka obembo tata nyonso titami na ba disposition. Kozonga na biso Kinshasa, oui effectivement, ngai kozala wana mais tutindi délégation ba représenter parce que biso pe tozo bongisa makambo. Ya makasi omoni. Na Kinshasa, na kamba to wapi? Les trois Congo et Sengeli ezwa force moni. OK. Parce que après jour où ils ont clôturé les 12 à Dubaï, déjà makanisito malako minene où ils ont bongisa ma awa na bassin il y a aussi la sous-région en Afrique, il y a bassin Congo, voilà. Précisément en Angola. OK. Na Luanda ezali organisation moko très stratégique diplomatique pour l'émergence ya sous-région. Oyo ekotala lolenge nini tocha ba pilier ba 4 points pona kobate la bomoko ya 3 Congo pe koyeba lolenge nini tata mokonzi abule mokonzi alimo oyo azali na sommet ya spiritualité bantu lolenge nini patrimoine oto bengi ibundu dialongo ekoki pour faire émerger les 3 Congo à l'Afrique. OK. Pourquoi? Parce que bakonza Congo batali baudi ben. Bato a minene on débandi ou la biso. So biso moto se préparer te tokozala na. Alors, batali siko ba pilier nini o bazali na côté culturel, o baza ba naître contre ba société civile, ya ko benda bango, ya ko yoka malakisi, to malako na bango, otoye ba échange ni to kosala entre ba gouvernement na baya bato ki PCD otoye ba point eza nango kaka mokolo libale ya pamba. OK. Alors siko soki na obike na kei tina silisa les 12 na longwa avion ça la jour moko kokoma j'arrive en Kinshasa kokende et tout ça nzoto tokonto kokola. Donc ça dit il faut partager ba tâche. Voilà. Bato ba wa sima ba comprendre pende mambo za la no moni o ba représenter biso siko awa nous avons se préparer donc bato musu o ba olongwa les 11 kuna ope ba okata kaka événement ba yemva na mona vol direct ba okuta biso ale to silisi na bango likambo wana kati ya Angola Angola sima nango ne sikoyo bana Angola bazela biso na kulumbi na mbanza Kongo ola toko tombela kolobake soki nzambe tata molimo santa pesa ngondela ba omona Loranga Sea TV na chaîne nango monene omona menga makimbango. Ah bon, oh, surprise en direct docteur, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. OK. Voilà, en live. Nous étions voilà. En archéologie, collaboration. Au moins, tant qu'on a quelqu'un qui va passer un brevet dans l'Angola. C'est ça qui combat autobunda qui pona banzankongo situana ezala parmi na patrimoine. Mais lelo o ekoti siko valeur nini o ezali ko emporter nini o esengeli siko to sala pamba te kulumbimbi na toloba ki ezali moko spirituel. OK. Batu bakena na bango a rotepe fufuno na OK. Code nango spirituel. Mutasimbi yango sa divinité boussole voilà lulendo. Voilà ndeka papa Richard kolobaka mutana code de verrouillage. Yem ta verrouiller qui ebenda ko déverrouiller. Voilà. Amataki yango okita. Donc ça dit yango moni ebandi 12 octobre. Naissance, disposition physique et boti délégation. Novembre azali 7e chiffre. Na calendrier romain bien sûr. On a toké nango na ngo. On pas nango na calendrier bantu ezani. Or, ce que na date wana eza date moko très historique 19. Or, biso pe clôture na biso ya makambo to sala kuna eza kaka 19 décembre et pesi siko équilibre pa mateto tozo bandane anezo bandana code de verrouillage. Et surtout que tata mokonzi abula la qui était 2024 ende makolo to pe voilà lulendo ko talisa bongo na wana eza programme na moni programme nzambe akolo ba même asala on a 2020 23 simino touche. Ya monaka moi je vois beaucoup de gens au monde à la télévision azo beta déjà ba venir ya tata Kimbangu akomi tata Kimbangu peut-être quelque part ils ont pour impressionner les gens ils ont repéré ma bête mais tata Kimbangu n'est au vandi na monde mutayebi azate mystérieux akoyi so ke nao kende qui sent lobby okolali na nzela et merci tout ça là azana Brazzaville nao ka cha lelo tout le monde
En uniforme. Na tata mo aux agueux batie bas essence papa bato atele misa mvola boye mvola boye yemo mvola bitele lote bolali lisusu parce que yenda yebi yeba géraka ete ya géraka biso to kengela kita attention yem to kengela biso donc tozali kaka ko bakisa mayele muto ayebete mais toza ko mekola ye donc voilà arrivé na biso na Angola eza confirmé ndeka na lobaka atandoki au sali vraiment que ça la matin c'est impossible. Voilà. C'est impossible parce que boussole les aime voilà le ça pesi nzela lobité ambone salama. Voilà yango e ko senga pe na bandimi na ba sympathisants na ba nyonso to kotala lolengi na osala conférence moko stratégique na Talantona. Yango bike menga na limango médias ça le faut ça la po ba témoin voilà. Voilà. So ezo ko mama. Ba mbuta na biso le grand maître, le grand sculpteur, artiste et professionnel OASA numéro 1 Afrique. Pambukidi Mouta Pambukidi à Rosalawana et l'on a ba équipe à Serac bato belé ba journaliste bato tout oyo ya média au bazana Luanda Angola oui tout ça bango tout on a déjà attendu pour être tout ça la musala aller retour na biso sur Toyoka qui dit l'Éternel le Dieu des armées sa divinité ya vinzanda pour tous les mots voilà retour ya bato à Dubaï. Après Angola, nous devons continuer toujours dans le planning pour être décollage à Makambo va retomber. Et en 2024, janvier, tu vas dire Makambo. Ils ont dit qu'on s'en battait pour dire que c'est l'Obama en 21. Tu as dit que maman bon dans mon dimba. Akasi na oyambango. Les trois Congo. Base ça. Voilà. Matondo mingi papa Jospin Loanga, matondo mingi na bino fidèle très fidèle internautes bino baibozali na mokili mobima bokolanda biso. Pope manano mukie batana ba mama yo tala kanini mama fulani motu na komi kotuna mingi de yangwana ba bengi yo kimbanguiste ba bengi yo africain ba bengi yo ndombe otala kanini sango tata kimbango nde yango donc na ngongo mama fulani akoloba elongo na docteur Lowanga ça non geste bolingo kende na Serac na Lowanga Serac TV s'abonner na menga makimbango panza lien partager message oyo mokili e ba ete Menga Makimbango en collaboration na Serac, centre de recherche d'art Kimbango, lundi 4 matin, nakati ya Angola na Luanda, kune pai congrès monene ya conseil national ya Libundu pe ya Luyalu ya l'État. Kasi ba biboye. L'État. Nanza mi batambola nzela moko. Tout à fait. Yamala oloba bo. Webi ni jour wana Nathalie na WhatsApp na nga pando lobi, naza na plus de ceux qui 3000 et quelques personnes. Maintenant qu'il y a eu place où tu repères un message pour un bon côté mais pour te faire ma biso banso maele tout ça quand ceux qui n'a 200 abonnés. Pourquoi pas même autres gens abonnés à WhatsApp qui n'arrivent pas à s'abonner parce que quand on fait sa conférence en ligne tout ça a besoin il y a augmentation il y a ba abonnés il y a ba vie pour na kotala yango ezaka yo moto parce que ozana Ghanéen ozana Sénégalais ngana sala rango to yebi ba anglais te ba portugais to yebi yango te ozui kala o wana lobika wana o qu'est-ce qu'on a moto ayebi anglais tali c'est loko tata fumalonga lobaki voilà sala ba effet papa Simo Kimbonke ngana sengi biso ebele te oazola nanga congolais nyonso sengi biso boya ya lobaki na 20 yo ka zo makambo wana betela boss na bino voilà aza chinois américain tout ça ka au moins neza boye oyebi ke mukilela la première oyebi ke la yo lobaka soit tout ni ne prouver mambo lobité j'ai même ma réputation en jeu so ko monyango te ya okanganga lokola nzamba lingaka te ba tient na preuve ozwani et non donc biso tout on a biso ka ndenge mo ezala okaka les faisabilité kana bondimi la foi vient de ce qu'on attend donc on a aussi vraiment ceux qui batu ba s'abonner ba sungi bisto sungani pomba pam te on a des vidéos antiques on a des histoires automoni autoyoki to koma ko publier to motiango école sa bondimi na biso voilà to tikelango bana ya bana biso ndemba na hymne national que to lege mboka na biso na malamu na paix na justice travail za bolingo comme ça. Voilà que chacun fasse sa part na litina likambo oyo to nzimeli koyoka kolanda batata na ba mama mosala na biso ezali ko panza sango ndenge toki na nzela ya docteur Lowanga na sima ya mikolo ezali kolanda wa acte miso pe matoi na bino ko ala témoin komona biso kasi sango ko tambola malamu te soki yo s'abonner te soki yo pandi sango te sala lokola baninga bo ba kosala katango nezo tika pe message ya bolingo bwaka pe ba fleur ba numéro pe kozala kana ozali pe na poso kota en contact na docteur Jospin Lowanga ozali pe na poso kota en contact na Menga Makimbango ba numéro zali ono okoyamba bato ba habilité ba kopesa ba détail na likambo nyonso oyo comprendre te okoyoka yango koleka mingi te ba fleur to kolinga ba matena ngonga of docteur Lowanga ndenge kaka zali koloba ite
ata basangani groupe et puis le monga na komi ko na komo bayo ndiye bakiti bakwe moke photo mata wanani wana bato ya kobundisa nana sepela moni nzambe alingaka papa je sais ba ko kima bitumba yo ko linga bitumba bitumba ezalaka pona bato basala bango po balonga yango OK eza bongo ba misusu basala po ba misusu basala bango kaka potango boza kobundisa nyoka ya Moïse na nyoka Pharaon na landi maloba moi seki mo bugambu sala lobiso oke na Egypte okuta ba Ramesses oko batute kamo baza na forme ya serpent serpent ningo la famille eza ko la symbole oyo ya civilisation na biso antiquité mais nini oyo emelaki nyoka oyo ezaki ate mais eza ma société eza ba symbole donc ça dit malamu emelaka kaka mabe ata mabe yango ekomi ndenge nini mundo lokola ngola lumière ya pembe lokola neige ko ici alors oyo atelema siko na Nzambe grand boussole transfiguration 51 peut-être alonga kaka sikoyo kolonga na ezolakisa symbole na ba oyo pe babunse ko te basala nini bakoma lokola donc ça dit blanchissement Nzambe asalaka bongo biso totelemi na makolo tata molimo santo nini ezolakisa bolingo mibeko misala intérêt général na baki nzunga tsaki madesu akineli mutu moko ali atondi asilisi yango tazolia kaka otelemi oye na sani fo sani no ezala pembe po batiela oyo biloko pamba te tolandi message apesi o balobaki olimbisa eza lisusu te c'est-à-dire yo monaki ke faut kende kaka na mabe yeba kelia mabe na o c'est fini pamba te déjà ba coutumier bato ya solo ka bazongiselaki bokonza niataki yango azwi yango ake nango na kilongwe wo donc il y a beaucoup de choses oyo tokolobela durant ba émission tant au tempe sami et ezaka ka o tozomona ba vaincu parce que évangile selon l'oranga selon Matthieu pa monaki na ndenge na so pe pona Venise nga azalaki te na nazolobela oyo biso tomoni o pe ba poko na biso ba moni ba mamikala parce que na ngombe au mati na je crois quand maçon si je vois na oui quand maçon na côté ya cimetière ya ngombe okuta papa ndangi Pierre soto ke ba archéologue ba autoriser biso to sala exhumation to sani to mona yewa omoni mama mikala mandombe baza wana okuta papa wa Beladio bai baza donc ça dit il y a du vaincu c'est pas dire qu'il na place mo cimetière ya Yisu 4 ou 5 ou 6 même une nation ezoke ne su ebomi su babatu mususu non c'est pas ça parce qu'on est comme ba fiction oye kilongo okuta yango eza wana liese sanduka tataki mba ezali ya kosamba te ezali de gauche à droite te mama mulu yeo kaka kinzemu yeo c'est ça de vaincu donc yango ezopesa biso makasi ya osala nini ya ko continuer foi o ezo voilà biso tozala biso ba croyante net nga nazali natamboka na foi ya tataki mba ya grand boussole o naza komona ezo permettre biso tolona tobokola po ete mokina biso o tozo ko ya misalama thématique ya transmission yango tozawana pona koloba moi moke o tempe sa na biso soki tolobi mabe bo olimbisa po toza bana yango tozana posa conseil voilà soki sepelisi moko mibale obeti maboko bozoni si lokumu pa ya nani aya voilà biso tozakaka ba tiako azotiama inge. Merci beaucoup ya mokolo molelo ndenge tolobaki ete tozali molai te toyende kopesa bino actualité oyo ezali ko dominer mikolo mingi mingi nkambe lobini ni mingi retour ba papa ezali na ba retomber nini wana to tsoyoka na ba détail lolenge kani papa Jospin Lowanga asili kotalisa na biso polo mokolo molelo menga makimbango télévision to telemeli wana docteur Jospin Lowanga sango nini tokotika ngona bandeko to pe suka na biso tokotika bango ndenge nini po dans quelques jours awa tokokuta na bango national voilà national na njili tozala wana elongo na ba continuer na olo bakaka bana bato baosa musala kitoko DGN RVA respect na tata Simon Bonkianga nzamba pambola bino lisusu bo mata lisusu na tous les frontières ya RDC ya Congo Angola na Angola pe na aéroport international base la biso je crois vol na biso et okita 17h30 au moins biso toloba boepo omona make ndoki akanga te 17h30 pe potiti eza na avion ya tal okiti wana na Angola bana Angola bozala wana na kei za malamu pamba te voilà même bido bi ke topesa na mbota ya lokumu ya fraternité to laksa na bolingo donc okita na biso wana directement na site historique ya grand maître Pambukidi oyo azali grands artistes congolais oyo asali fierté après ni kozala biso na Chalatoni donc toza wana menga makimba omesi babomiseli esika c'est centre Loranga c'est ba bomiseli biso tola biso basindili to tala neza la kaka misana nzambe esengo ezali mingi balobi saluka tata nzambe na tongo tongo otana ebika neza kana Angola po Angola blague te Angola ma respect ma ya déjeuner zala lobi na tongo to changer climat to na respect déjeuner ku
mais ça mboka na biso te wana mboka ba maman na ngai. Ah, OK. Mboka ba maman, je suis fier ya ozala angolais, je suis fier ozala congolais, je suis fier ozala Brazzaville. La wana mboka poto na kina lié ko Nicolas eza na déjeuner na Angola na midi na Brazzaville. OK là na Kamba. Na ola na Kamba donc tala mboka boye bolia bomela bo sepela bo tuna. Nani akileli biso. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup à vous tous qui étaient là branchés sur Benga Kibango télévision sur ces numéros. Pour nous sa actualité neni to ko tambolela soki nzambe akati mokano te. Rendez-vous à l'aéroport international à l'aéroport de Ndjili donc en RD Congo, République démocratique du Congo. Tikete Tanzanie mais ko spécialement mon centre bako bakozana biso to ko tele miko ezali ko ya matando mingi.